Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Comme on a un de chasse, bon, on a tous les deux camps, on a sapeur, on a boxeur. Et on a un ça va sapeur que vraiment, babanga banga makamba sapte pour Jésus que c'est déjà aïe. Oh zaki Adam, oh zaki sogi Eva, oh zaki sogi nani. Yeba que Jésus aïe, il faut donc aux place no yobatam. Bon, bon on a un zawana, azan ilamba ya nyama. Penga pena l'espe nyama, ba nyama ngoza ba faire bango mi balé. Dans cette forme nazana ngo awa eza examen d'état. Bilamba ndenge zawa ndete lamba nga na beti eteka maka uniquement na mbwa soko sombela mbo bapesi na cadeau ya mbwa bona yebite waza makasi na kati ya Congo ake osombela mana mbwa po bandima ye bapese pe premier ne ça veut dire nga na ko premier na kati ya Kinshasa mobimba antona ngeza yuji amba moto na ko mekola kisogrufi yuji amba moto azala triple na makolo boston ya triple o vekes to lela vekes yango ngapesi na tina makolo donc na Kinshasa to komideti 3 vekes le roi Kenda to tikali de ngai na pa kodoka palai bo poso oyo eza lavage kama te sokola wango dona ba mai na biso penza bo ebomi poso na forme belé donc ce qui événement ezali pour mona forme ya blague te bamboa azanti pour le moment azam moko mais commande mususu yaki deuxième fois susu azoya na forme ne pe mususu ya mabeli susu yaki ndoki donc examiner opesa bana Congo kaka yango wana onga kingandi examen kozwaka yango wana prise yango wana nakangi tout le monde s'appelle donc ce posa makasi et payer lamba pe na mbwa poto ndima yo na meko speaker ba s'appelle que au moins na monde ya sap bozolo bako nga sap boluka pe besika kolala po mingi bolala na ba carton o bazo bisanga onga mo pe na mona bolala kana ba carton mais bozan sika kolala te ozowela na makambo elamba vo wele lango lukano sika na ya kofaze avokota na makambo elamba oela na nteke olati elamba mais na butu ekomelo mingai ozomona yo moko do il faut redoser nanu na biki ba terre ba oyede bino ozima veste munene odimese osali boyo ko zipe griffe obambi obenge nga saper confirmation saper yango yo ndel benge saper. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.